Mbote na bino surtout bolingaka maman Elianitou. Allo bonjour na bakeba na bobenga maman tesali ni bobenga papa. Et monsieur na bino yango popolo pour le mariage ensemble suivant maman Elianitou. Na pesi bino merci mingi bino surtout bolinganga bo pretanga matoi na bino pona koyokanga. Bo pretanga pe miss na bino pona kotalanga na pesi bino merci ebele. Merci na bato o nyuso baza na Australie babenga kanga ba ebisanga ke maman Elianitou. Tango pesa na mbote obosa na biso bato Australie totalaka yo te nebi botalaka ngai. Mais on a pesi bino mbote ezaka ki mwata ya kopesa bambote na bino nyonso to na bakambote na bino nyonso allo bonjour to na bakeba na bobenga bamama bobenga bapapa kasi se bino nyonso te nalongolaka moto te eza bino nyonso bayebanga bayebolingaka maman Elianitou na émission na bino ya préparons pour le mariage bayebolingaka émission na bino ya une femme à la maison nakopesa bote mingi en tout cas na mama Lina ya vandi na Londres nakutana kine na mboka Chine ntango amoni mama Nitou lelo namoni yo ngabi omoni mokili eza moke nzambe esaka ndenge akutanisaka bato moto moko alingaka na mosika boke kokuta bolongo na Europe bokutani na Asie en tout cas ezalaki kaka ekesomo mingi na biso nyonso mbote mpe na mama nanga mosusu tokutanaki no quelque part biso mama Nitou oza nde buro boye en tout cas na pese pe mbote ebele yo po vanda ka na Londres kombo na yo en tout cas mama ekiminga mais na pese pe mbote na yo ebele na sepeli na ndenge botaki mingi émission on a saki na mama moseka bato mosusu batunga mama Elianitou mais mama moseka bosolo ka bolamba ki te pona nini bo comprendre ki te ke émission na tosaki yango en direct ya Chine nga na kendaki Chine mama moseka kendaki Chine tokutanaki kuna nde yango na tosalaki bino émission wana mais mbala sima par la grâce de Dieu soki nzamba permettre tokutani na Congo émission ya kolamba en tout cas une femme à la maison tokosala yango sans problème mama Elianitou na koswa na bino lelo lisolo oyo eza lisolo mo ya histoire vraie boyebi kenga mama Nitou bato ebele babengaka ngai mpona kopesa nga basujet kutu mosusu nalobelaka pe te bo mosusu basepelaka te ki mama Nitou mponi napesa ko sujet na nga boye olobelaki yango te mais avec le temps nakobanda kolobela basujet na bino nyonso tu oyo bopesanga c'est vrai que mosusu ntango bopesaka namonaka yango etenaka debout te yango ntango mosusu nalobaka te oyo namonaki ya sujet kitoko yango nde nalobaka neti lelo eza na sujet oyo ndeko na biso abengaki ngai mpo ayebisa ngai abinanga mama Elianitou nayambaki moninga na nga moko boye na ndako na nga me moninga na nga wana ntango toza kovanda na ye nazalaki koremake eloko moko te par rapport ya bacomportement na ye nayebaki te ke oyo asali ngai akoki kosala ngai yango abi mama Elianitou napesi yo raison ntango oyebisaka biso ke mwasi eza makusa mwasi eza cuisine mwasi fo oyeba kolamba c'est vrai mwasi na bakalite ebele biloko babengi libumu biloko babengi lieu sacré biloko wana mibale eza biloko mingi mibali balingelaka basi eya na basi mosusu ana comportement mabe comportement mpenza mabe azaka insolente arépondaka mabe ayebi kovanda na bato te mais soki akomi epai ya mobali na ye moko ayebi kokipe libumu ya mobali na ye ayebi kokipe lieu sacré malamu okomona kaka eloko wana ye asalaka kitoko wana ekangi mobali ne miso so babandi rapport mwasi nazaka insolente botika mwasi na ngai mwasi nazaka botika mwasi na ngai mpona nini parce que ndenge avandi na mwasi na ye ateli bapoint oyo ye alingaka mwasi nazo répondre na bapoint wana bacritère oyo ye alingaka mwasi azo répondre nango esali nini ebombi mabe nyonso to ya mwasi alingi mosika mpona biloko wana mibale nasepeli mpo opesi nga raison obiki mama Nitou oyebisaka biso kolamba eza important namona bato mosusu batia commentaire ke mama Nitou mobali atosaleli ye nyonso mama Nitou koliaka te moto esaka nini ebombaka libala c'est vrai koliaka te moto ebombaka libala mais kolia mpe ebombaka libala lisolo na betela bino eza boye eza ndeko moko ya mwasi abengaki nga biso na bi mama Nitou esika apeseli ngai nazwakaki mama Nitou nayambaki ndeko moko awutaki Congo moninga na nga moko ya bomwana awutaki Congo toza kovanda na ye na kati ya ndako epai na nga avant vanda epai na nga avandaki mpe bandeko mosusu bino boyebi kaka ke soki ovandisi moto na ndako na suka nango yo okomaka moto mabe moto avandaki epai na yo saka nini azalaka moto malamu mpo ebimaka kaka ke mpona avandaki epai na ye yango bandaki konyokola ngai ya bandaki kosala nga boye biso mpe bato toyambaka bato na bandako toexagéraka mpe na sens nini na sens ke ye ayambi moninga na kati ya ndako akendaka mosala waka mama ma copine nga ake mosala te otika lokipele nga ndako ntango olobi ka tika lokipe ndako bosani ke mobali na asisaka mosala avant yo
mobali no akomaka ndako 15h, yo okomaka ndako 18h 19h. Mobali tellement akenda très tôt le matin, na 15h azalaka déjà na ndako. Ya mobali azonga na 15h, aremarkaka nini? Aremarke ke ndako basala yango kitoko, aremarke ke ndako bapangosi yango malamu, aremarke ke cuisine eza propre, aremarke ke ndako eza propre, akoti mwa moke na chambre ya bana, akoti chambre bana eza malamu, chambre na bino moko mpe akoti mbeto batandi yango kitoko, mbeto eza bien baparfume même na chambre. Sikoyo yo ntango ozonga na 18h, mobali déjà sakotaki na chambre déjà, atango ayaki camarade na aservaki ye, ntango asisi koservir ye, mobali akoti na chambre asali alali. Ntango alali aoki solo kitoko na mbeto oyo osalaka te. Or camarade na yo ndenge aye na poto azovanda mpa na yo, ye akanisi ke na poto donc ezalaka bongo, soki otandi mbeto il faut parfumer yango mwa moke otiango mwa de yo to koparfume mbeto tout ça, ye akanisaki ezalaka bongo. Nzoki ezalaka bongo te, nzoki eza style na ye moko autaki nango na Congo mpo na ye na motu na ye, akanisaki basi ya poto so batandi mbeto baparfumaka chambre et tout mpo ezala na mwa odeur moko ya bien. Yango nalobaka ke maboko oyo yebana kofi mosusu, maboko mosusu ifale pa esimbanga, maboko mosusu eyeba kosalela, mais mosusu mpe eyeba kosalela te. Yango tolobaka ke slogan ya mama Elia Nito, on apprend tous les jours. Ndeko mwasi ntango okendekende mosala atika moninga ye, ntango azongaka azomaka atie likolo ya mesa, ntango atie makolo likolo ya mesa abandi Facebook, abandi Snapchat, akoti Instagram. Yesu kwa mwana siko abete na kopa na profiter na nuko na profiter na mikolo sasa aninga na okepe mwa kayubo ye pozo bongusela nga ya bongusela otala kaka kozaka na habitude te kolinga camarade na benga mobali na biso. Soko oyo kaka camarade na benga mobali na biso fo linga mote. Mobali na biso te aza mobali na biso te. Aza mobali na nga, aza semeki na yo. Aza mobali na biso te parce que to sangisaka ete. Epa na aza benga nyama na komona ngo, epa na aza semeki, epa na aza mobali. O mwasi na nga, mwasi na biso te, naza mwasi na yo te. Naza mwasi ya ndeko na yo, naza mwasi ya camarade na yo, mais naza mwasi na yo te. Koloba te ke mwasi na biso semeki na nga, c'est ça le mot oyo ndenge toyebi benga biso na Congo. Alors ndeko na biso wana ya mwasi toyeba kende tozala boye, mwasi na mosaka na ba faiblesse na ye, mwasi na mwasi aza na eloko na ye ayebi ke nalambaka oyo kitoko to oyo nalambaka mwa moyen. La fois passée nayebisaka bino ke nga mfumu kando ya ngai mobali na ngai mbinga molai aza na baforsete na nzela mino mon héros dans l'ombre, mais c'est 15 minutes au capitaine, le patron de mon cœur, mfumu kanda. Nga nayeba olanga madesu te, nayeba nde balamba madesu te, nayeba kolamba madesu à ma façon, na ndenge na nga na lolengo ya nga banolamba madesu. Madesu na nga ntongo na olamba ngo mfumu kanda banda kosepela nango te. Osepela madesu wana te, mais madesu ngo olamba yango bien te, olamba yango bien te, nga na omona nga nalamba madesu bien na relation de balamba madesu. C'est mon mari qui m'a appris à faire les madesu. Mfumu kanda nde mutalesenga kutia mai mingi te, tia mai moke, tia feuille, tia matungulu ebele, tia boye. Au fur et à mesure alakisingaka mbala moko natalinga bien. Yalinga nde balamba ngo boye, lelo nakoma expert ya kolamba madesu. Na apprendre ngo pa ya mobali na nga ndenge ya kolamba madesu ya kitoko, selo ye ndenge alingelaka. Nalobaka boye, ntango bomonaka tozosala ba émission culinaire, soko koti na internet omoni émission culinaire mondenge moto alambi, zwa tanga yo meka kotala sala mo ndenge nini, sala mo différent na oya yo otala est-ce que ndenge na yambi peu différent, est-ce que mobali na nga sepe nango to po tolinga te to sala maman pour basepesa mobali. Il faut que mobile n'a pas monter sur ta ligne la mobile parce que tu l'aimes. Quand tu aimes quelqu'un, on doit faire du bien à cette personne qu'on aime. On ne fait pas du mal à la personne qu'on aime. Ton mari, c'est ton âme sœur. Tu ne peux pas lui faire du mal. Toi aussi, le monsieur, ta femme, c'est ton âme sœur. Tu ne peux pas lui faire du mal. Ça a été dans sa beauté. On va dans la sécurité. Au bimé, comme, t'es 15h, t'es dans la quai. Pour que mobile n'a pas il faut que tu aies un dako. Il faut que tu aies un dako. Alors, de quoi vous qui chasse qui vient là-bas, moi, tu penses à Kolamba. Ya Kishasa wana mama musu na mboka poto mwa négligence ekotaka eko mwa kota kolamba mwa ba négligence ekoti ozoki pe lisusu te musu ki pe lisusu te ki akomika chauffeka na micro-ondes te surtout loko babengi Facebook ezobebisa mabala mingi omona mama bando okotai mosala okotika na Facebook otiki papa alali ozoki pa ta ye te loko moko te bando okota na Facebook osola na oyo mabe osola na omona pe masongo pe malongo te ka ya songe songe. Alors,
eza na basi mosusu soko alambi biloko soko atie biloko na mesa asweta ata mobali bon appétit te azoka biloko atie na mesa ndenge wana soko atie biloko na mesa na tie biloko na mesa so pe mobali azongi ozongi c'est pas ça soki mobali azongi pesa ye mwa bipwepo mwa bisou c'était comment la journée mobali amepi koexplike journée ezalaki boye ezalaki boye ezongaki boni soki oservi mobali na yo za na habitude ya kozala mwa pembeni osouhaite bon appétit so mobali avandi ezalaka moko très intime ya mwasi na mobali basala nini basolola makambo ya vie. Alors lokola mobali abandaki azonga 15h ndeko mwasi kolo ndako azonga 18h soki mobali azonga na 15h akutaka ndenge nini akutaka camarade ya mwasi na ye alambi il faut mon ndenge aservaka ye service moko différent par rapport oyo ya mwasi parce que na poto bato bana négligence akozwa sani wana atie loso sani wana atie madeso azokikola soso atie likolo atie mobali na mesa mais ana basani na ye bien akoservir nango mais de temps en temps faut lui servir mobali bien moi samedi dimanche ana ndako tia moi moi babibakuli nde tobanda kobenga ngo ya koservir moi malamu siko ndeko wana ezalaki na kati ya ndako ye aye na rythme na ye akuta kolo ndako na rythme oservi mobali sani kaka atie loso madeso atie likolo soso likolo mais ye akomosala nini alambi semula atie na sani azwi pondu atie do babibakuli nde mpenza bamama bandani kotia wana na ndenge ya respect encore ote kishasa soko atie bongo azwi mpe mwa serviette afiniki likolo donc mobali so akoti na 15h akuti basali table mebike mwasi na ye aza te ntango olongwa bilamba akuti na chambre ndeko wana akomi même kobongisa chambre ya camarade na ye nayebisaka bino bamama eloko nango mama olangi lieu sacré bakotisa yango motu te koloba teke ami intime na nga nakotisa na lieu sacré te oyebi te koki koavie nini aza kokotisa camarade na lieu sacré na bango na chambre couche na bango chambre couche comme au deuxième garde robe ekomi ke solongo bilamba kobwakaka na moto otindeki bilamba mposa nene bolala mais moi mwasi nakomaki abongisa so moningaki mosala akoti na nini na placard abongisi bilamba bo parce que atikalaka osa eloko te donc journée na ye abanda kozonga na kobongisela moninga peut-être ake na intention ya koséduire mobali ya moninga na ye te mais boyebiki bamibali bazalaka faible mobali ntango atali baservice oyo mwasi azosala eatire ye vers nani mwasi ya vers camarade ya mwasi na ye mobali akomasi azongi akuti nde basali mesa soki batie semeki bon appétit ah merci maman soko asisi kolia akolonga basali te mobali liboso daki soko alia azosala eke atie na cuisine mais soko asisi kolia mwasi wana ye alongoli basali azosala na cuisine asukoli yango moninga mpe ntango akoyeba te ke ye bande koservir na banzungu ya ndenge wana ke aotile mpenza biloko nini ça va mobali na biso aliaki na ye te aliaki na ye déjà aliaki bien kutu alali moke mobali akomi komona différence akomi komona mwasi aza na douceur moko mwasi na ye aza nango te il y a des femmes qui aiment crier il y a des femmes qui crient basi mosusu azaka pour un petit rien agangi omona mwasi azosolola mais esolo na ezaka ya koganga ata ozosolola na ezomona osanti kaka moto azonga parce que c'est plus fort qu'elle ata alobi azwa attitude ya va moko ase esimba te mpona nini parce que ye aza moto akoganga amesana koganga aza na douceur te or douceur ezali kisi ya bolingo douceur eza kisi ya bolingo bakisi nango eza makambo moko ya mike oyo mibali balingaka ya mike kaka jour mosusu kaka na batelefone na biso baka whatsapp fille wana azwaki afilme biloko nda serveki mobali ya moninga afilmeki mobali ya moninga te afilmeka ya biloko ntango na whatsapp ntango atie biloko na whatsapp baninga bate okoma deja na ndako ka ndenge ezalaka tosa boye na boye ye mpe azosekane kaka mobali atalaka comportement ya camarade ya mwasi na ye ndenge nini ezalaka mo vraiment très différent na mwasi na ye mwasi na alinga koganga omosaka na douceur wana camarade ate monga na ndako yo mpe vraiment aokengela na camarade na ye parce que ahéberge ye kohéberge moto kozala pas trop difficile na moto wana toyebaka lobi te yebi yango josé zitakanga foto mpo lobi na nga oyebi yango te so fandi mpe moto na kati ya ndako eza na façon moko akovanda na ye mpo lobi nango oyebi yango te il faut tosala très très attention personne ne connaît le lendemain na biso toyeba yango te alors ye mpe fille wana amoni bafoto ye biloko akolia ekibakuli wana bafinikaka na whatsapp amoninga na ye ata mobali namonaki biloko akolia mo whatsapp abie kasi biloko nalambe mokolo wana te ocheki yango ndenge wana ocheki yango bongo natiaki bongo mobali sa jour mosusu ayebisi mwasi na yebi
na habité ce que remarquer le comment elle ko ni nango abika soso mona te camarade na moni te biloko nzoka mobali mo kanga photo abe mo nenga lambi biloko peza tia babiko abia yo zo landa yo to tikisha sa sikate pe ko akowumela usani akomaka lokwa abisa wana ba flatterie wana po zo vana ndako moninga ko vana ndako nanga autikisha sa sikate ngona zo sande yo ka silobi tango ko ndako libala zo libala osala mo su bongo wana po esika yango zo sande ngwana ko mobali pa kipete ozonga ndako 17h 18h mobali azonga 15h yo otikaka camarade na kati ya ndako camarade na oso asokoli asali mo maquillage atie mo rouge à lèvres abongisi mo suki yo ntango obimaka na ntongo obimi ndenge wana omikipe na yo te po ozongaka omikipaka na yo te ovandi bo mpo obandilaki na yo whatsapp na yo na facebook odiskute na bato sikoyo mobali abandi koatire attention epai ya moninga soki babimi bake na fete okomona mobali apréféré abina na camarade ya mwasi na ye olia abina na mwasi na ye pour un attachement et comme quoi on est balé ce que va quelque part au moment camarade ya moi si au lieu vanda so mobile avandi awa ya vandi avanda kapena moninga na comment ko mobile na katikati au moment ya vandi awa camarade pe avandi gauche droite c'était mo za kala mona maréchal avandi koto ma ko sa koto ma bobi ba ce système ndenge wana yepe subul nzoka koto yo makambo comment ko sala mwana auta classe 16h mwana za muke mutekinozo mwana classe za kaka camarade wana mobile azonga 15h mukobala comme kozonga un peu plus tôt mwana ba 14h soka zonga ba 14h akuti mo sasa bongisi déjà ndako bien tout sa chambre na muke bandi ko simbele ko na muke bandi ko simbele na muke ko ba saki nini webi pe mutauti sika na Afrika na ba faiblesse azomona kaki ndako nde nakuti yango bondeza bonga pe ta mosusu ka zunga na koma na kwa bo nzoka bimbe na poto mingi bajigolo na sasi neke mingi basi basoki paka na ndako koleka mibali mais ta moye mboka sika oyebi te leka ndenge nini mobali akomi kobima na camarade ya mwasi na ye ntango bakomi kobima na camarade ya mwasi na ye bakomi kobima na camarade ya mwasi bakomi kobima na mwasi mpe boyebi bato balinganaka ebatamaka te camarade pas comme une insolence et pas mon ningane ce que yo pour mon ngalo ko muto musala na ombe wana ko répondre à miso sémique ou mon ngalo ko muto musala na ombe to ndingini mi konu so na sala ka soki na lembi mama foka ko ganga wana pe camarade pe o pe mobali yo pe moninga sala comme ça tout est comme si moninga lo ko aboyi pona nini ba koma ki déjà na moi lien na bango ba koma ki na ba sentiment très profond intimité kati na bango sakini nini ekotaki yana bato encore bomba mabe ngana bimaka na mobali na yo na bomba na kao na seleze lelo tikana bimisa wana pa vandi azwi ba assurance pa ya mobali azwi ba assurance mobali expliquer ye tala mboka ezalaka boye ezalaka boye parce que aki na habitude aumelaki na ndako na bango te asalaka 4 mois asalaka 4 mois na oui bavandaki na 4 mois na 4 mois wana ce n'est pas que ndako liboso avandaki eza ya bango non avandaki mpe na ndako mosusu mais ntango babebanaki kuna ndako avandaki nde moninga bakite mon ami d'enfance yaka tosani yaka tovanda yango bavandaki na ye mobali akomi kobima na mwana mwasi wana moyen babomba lisusu ezalaki te mais avant mwasi akanga bango mobali abimisi ye boyebika basystème ya chambre yana bato bana bapavillon yana bato bana nini makambo ya colocation mobali abimisi fille wana ake kotia ye na ndako mwa colocation na baninga akomi kofutela ye alukeli mpe buka moninga mosusu abandi nini abandi kosala oyo atelemi na nsima akomi vraiment yo mpenza camarade na ngai na hébergeaki moto atiaki na kati ya ndako ya solo wana kokobima na ye asalinga mosinzo abandi kosilikela mwasi wana asali mosinzo nayebisaka bino nini mobali na ofo eloba eloko nde alingaka fo po afelo mobali na yo il faut yeba koservi mobali so yebike mobali na ngai alingaka kolia bongisele kotali bongo so yebike mobali na ngai kote kolia alingaka te alingaka lieu sacré ezala très propre yeba kosokola 2 fois na journée yeba kobongisa intimité na yo yeba kosatisfaire na makambo alingaka parce que nde tozalaka boye ata so oza na bebe na yo omona mwana moke boye bana aleseke fufu akomolingaka fufu alinga so kolia biloko ya babebe te alaki soki na koli ndenge soki loka babebe te na kolia kaka semoule abandi kolia semoule soki ale semoule akolia bien par rapport ya po na bango babebe ntango kopesa ye po ye olingi elela ndenge apo to bapo ye alingi te asepelaki na semoule mwa mungwa wana ya mwa makaya kolesaki na mwa soso ekoti deja na lolemo epesi ye gu adegute bapo akomi kolinga nini semoule ape lokola ape mobali soki oyebi ke ye alinga mingi lieu sacré zala makasi très très fort na lieu sacré mama nazopesa conseil pomoni bato babaka o te ata mobali nini yango ata basalela nini mobali azaka mbete hôpital
mazambe hôpital olinga ke poani kolinga te soko mazambe topeli za na mamelo kende na ki maser tango so lingi libala eza na ba exigence nango tango so lingi mutu il faut se soumettre na ba exigence na ye bible bi femme soyez soumise balobi mari aimez vos femmes pour beaucoup kovanda na libala bien beaucoup kolinga na malamu yo tu dois vivre pour l'autre quand on est marié on ne vit plus pour soi on vit pour l'autre comment caractère mobali alingaka yango yo kosala caractère mwasi alingaka yango yo kosala o moninga alingaka te okosala ngo te toke mosika te c'est mon kaka moninga abandi kolamba malamu abandi koservi mpato tu n'as pas le temps yango nini osozaka allo osozanga bien mpona moziki wana d'accord kasi moziki wana tolata ndenge nini yo yo makambo na mutu oza na 5 moziki samedi oke na moziki wana samedi okuna okena muziki okuna samedi okena muziki okuna samedi okuna ba association tala partout elongi omonanaka partout basi bayeba yo okoma vedette okoma star oza musicien te oza journaliste te oza chanteuse te oza kaka tellement Facebook eyeba yo komona so babandika kobeta na yango mo déjà c'est ebemi eyeba yo tellement et ça nini onéglige makambo bien na kati ya ndako ce n'est pas bien libala ba négliger yango te libala faut embellir yango du jour au jour libala faut toujours embellir biso basi nde tolingaka mabala pourquoi nzambe apesa biso motema monene na kosupporter le mariage c'est la femme so totali bien ntango tolingana na ndenge copinage na biso okomona mobali so akomi kolinga nini namoni kaba bandi olala déjà pongi soki mobali bokomi kolingana makasi ntango okoma te na mwa makambo so okoma o te oyebi omoni foto koma tina ba niveau omoni foto balana omona ko décevoir ba parents na ngate omoni fona bala mingi idée libala utapa mwasi mibali bakapeza na ba idée wana mingi mabala te babalaka mais idée ya kobala na mingi utaka nini utaka na honoreka mwasi na nga bon avandi pene mingi mwasi abandi kwa omoni tu vandi déjà 4 ans tu vandi 5 ans il faut honorer ba parents na nga au moins mobali se soumettre abimisi mongo sa nini aye kobala yo to bakeli bali sima makana mwasi mama kokaba mobali na yo te mobali aza ya yo sikoyo ngana no bakana kondana kabaso baki ba boto linga mobali ti mwasi asoba poto ke mobali te eloko ayo fo bundela yango na sens nini il faut ça makambo malamu mobali to ngake musala abike mobali to ngake musala tango bokabonaki opesaki bizu wana yango akina mona mutu tango akeboy tango za telefone ambenga yo akanisi bizu wana opesaki avant bima tango abimeki na tango abimi na 6 heures musala osaki na lieu sacré akena mona mutu c'est ça il faut pas épater mon il faut que mon coller sur la peau tu peux voir les atouts pour montrer vraiment comment il y a mon qui il est ce témoin été ce qui est témoin été après comment vous savez bon mozaki tout ça va y a cha mobile na nakisi le ba penza bravo so comment ba cha mobile nakisi le ba penza seke na bimi molongi elekeli mokili bakomi kotunao aza ya libota nini moto lokola ngai ye famille na ngai ya pauvre nzamba alola alongisi na ye ngai c'est ça linga obima molongi totika ba négligence na malamu te kozaka na négligence na bolingo te bolingo ba négligeaka yango te il faut embellir yango ba négligera bolingo te mama biso ya molipa mobali ya très important totika ba petit boni ozongi mais assez étranger to bakiboni ozongi so mobali aye yamba na mwa bipwepwe mama flatter ka esene fungola mo ba boutonner mo chemise na zo mo chemise que dans la chambre yeba que s'occuper oh là là bon moi ma so on continue après o ya lelo pour na lelo to to siko na botika na wana mbala simba ta mona koya ndeto kopita kolonga mobali chemise bongisi makolo bongisi manza parce que aneka bébé po ata ba tete ya ba parents bazongela kango lisusu na kimukolo tata nzambe ka losako na mungu abariki que Dieu vous bénisse, God bless you. Nzamba nubesha nibana letu. Bye bye.